Capage TV. Capage TV. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona koposola bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala arnanga bomoni eza bakento eza te banoir eza te misatu nanga ya kosola likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Mama Kapache a éliminé Hop Multiservice. Hop Multiservice, ils ont un service ébélé où il fait rendre bino bateau bolinga bis. Tout ça vraiment organisé. Ba o balela e na kenda ki e na pesa ki mbongo nanga e ba viser bimité e ba refoule nga e Hop Multiservice et ko sili ça ba problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a na nyonso. Ils ont plus une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga otanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multiservice. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, et copé sur ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de copé ça. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso les multiplier. Que les bino bas billet et à moins cher. En tout cas, les agents siroté comme billet. En tout cas, tout est comme billet à moins cher. National et puis international. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les habits de Maëlle. Hop, Multiservice. Donc, comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon, on y va sortir ma longue au Ganarati. On a un projet à marche de santé. On a un matanga. Tout bala tabapolo. Il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à Canabi. Pour la collation, tu vas te la taper ma polo. Il y a un yamuto de kotika. Et ça, la fête, na olingi bala taba t-shirt. Et ça, olingi na propagande na yo bala taba t-shirt. Hop, Multiservice, c'est ça. Et ça, la service est belé. Et puis, imprimerie numérique, il y a le niveau, il y a le colo. Et il y a des binos, toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico. Bilo konyo sur la concert na yo, Hop Multiservice, c'est ça. Et coachelo ba calico, ya kitoko komatisa. Tout le monde appelle que artiste est solo. En tout cas, événement est solo. Bon, hésitez, vous allez vraiment dans la qualité. Hop Service, on a ban mboka. Patience, non, pénal, du dos, ça qui faut
tokela bonheur et pour moi ni bénévolat sans salaire. Oh souviens-toi de moi bébé, sacrifice nini nasalaki pour totonga bonheur yobimaki na ekertretia bandoto na yo.
lelo ntina ya komitungisa eza lisusu te mpo na kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo sala bacourse na yo mpe mpo na baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwami. Na Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna to pe Software Banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire pe na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez service client na biso na plus 49 15 25 99 48 834 to na page na biso Facebook Familove. Familove, nzela ya mokuse mpo na kosepelisa bandeko pe baninga. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House.
Thank you.
Makwina.
Capage TV. Capage TV.